Souvenez ezaka nini en tant qu'artiste? Oh, souvenez ezaka na avancé. Na souvenez ezaka na sara film moko do itikaka histoire nena mboko. Siko nini ezozanga? Oyo mo seki. Nini osaki osala mote. Yo seki. Na bandeko ba tala biso ebisa bango nini pour na projet na wana ozanango. Ba passer na ba moyen na bango amo azali bien disposé pour la bino. O moni ka sala ba moyen na tia moi gente. Amo azala na pour sala la bino ba film et non c'est pas ça bino. Est-ce que ça va pêcher rôle la prostituée au sala ndenge bandeko musu basala kendumba peno sele kindumba film net comme pornographique est-ce que au sala ngo ouais non ça attends mais ça va passer un rôle que joue net tiel au là tata lo ya mukuse au ke na boîte au bini au meli cigarette on ça na ngai mais comme que wana vraiment mais bandeko musu basala ndeko no moko sala. Bon. Vous êtes déjà actrice, non? Bon, on est aïe. Affaire Likonde. On est aïe. Il y a ce pays là, il y a ça là. Bon, si on a ce pays là, il y a ça là. Ça là, mais il y a ce pays là. Voilà. Il y a ce pays là. Alors, on a besoin de la biso, c'est pays là qu'en amour. Tant que bino surtout bamingi bandeko bazali bana mboka ba papa ebele bandeko mibale ebele balelaka boboto la bango so ba yana Kinshasa bakoma robima na mingi ba fia théâtre na ba danseuse et bino ba maman bazolela pe na part na bango ba maman poto bozoboto la bango mibali na bango siko na ba maman balobaka na bino ndengo na ba otala biso abe partout au web sa bango nini o balobaka bino ba actrice surtout mingi ba actrice comédienne boboto la bango mibali na bango ba tchaka bino mama toyi na ba Facebook ba lingaka bino na ba WhatsApp bondimaka facilement to boto bango mibali ndeni mibali na bango balingaka bino bondimaka obi kaza femme azalo mari yo mobali obi ke naza marié pour la nini kolinga yo obi ke oza no marié ofandi no no mwasi na yo ti so obi ke oza marié te nde olinga mwasi ti yo mo lobi ke bazo linga biso te ke akosi abuki lukuta mo boye aye pepo na aye ko kosa mais soka lobi vérité ke naza marié moi ça on lingi wana so loba ke oui ba botole mobile mais soki za bongo te so yepe aye pe na lukuta bon ça mais après wana sango bimaki ke amour aza malade bandeko mususu babi paraît même okotaki ndako okotaki maison babi okota ndako vendela po obelaki maladie tout en kombo ya sida babi obelaki sida amour mona nasuta kolandako et akonda kosakana te siko na bandeko baotala biso to mono récupérer santé basambeli pona yo to ezaki information ya lokuta o bandeko bapesa et puis voyage wana babi memeli o bangambo ebele memeli ba premier belé mutu bokendaki ne il paraît bandeko mususu balobi ezalaki na cadre ya musala te ezalaki na cadre ya bolingo na ngo perception ko maintenant éclaircissement en fait ezalaki quoi oyo yo kenda ko sala nande ko na parce que basango bimaki ya mabe na simana yo c'est un mabe bimandeni mutu batoke ba ko visiter mboka ezalaki na cadre ya bolingo te 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Congo Bokotosa na force militaire na Congo Promo Congo Kande le ber wata mais pendant sikoyo ba six tout bangini moi allez voir Congo Promo tv5.com Raph Ngindu Congo Promo nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo nde. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Qui tape. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ski to zakani na Boston wana Raph. Congo Promo.
monde entier international. Congo Promo, numéro 1. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission qui vous aimez beaucoup, Toba Bango, avec Yves Ipan, tous quand c'est la fin du directeur des infos. La fureur de vaincre, la série continue toujours dans votre site qui vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains Rafungin de boss à Boston. Hein, Babi est boss à Boston, les boss américains Rafungin. Voilà, nous sommes très ravis de vous voir, très nombreux de voir votre site. Hein. Balobi, Moussala toujours, ils allaient bêler parce que, ah ouais, tu travailles ici on travaille. Merci à toi Raïskan, le super pour cameraman, ainsi que notre cordeau qui est Serge Piana, et sans oublier les DT qui assirent, Balobi Christian Bouy. Voilà. Merci. Et il faut tout qu'il n'ait parce qu'il faut avoir l'esprit avec lequel bien créer ce monde. Il faut partager. Côté côté, cause l'égoïste partager. Et côté aussi na site nabiso, na page nabiso, na Facebook nabiso, comment Congo Promo TV. Directement au monde Moussala au Congo Promo TV ça pour Nabino et puis partager, aimer aussi hein bah film à chaque fois que film Sike Koti émission Sike Koti on a toujours branché on a toujours signalé donc je tiens à vous signaler que nous sommes avec une invitée surprise Tozana Awa et Kalami était beaucoup découvrir hier ensemble Bisonabino donc et je tiens aussi à vous signaler que nous sommes ici na espace oh ba bengango boîte na biso ya kitoko big deal hein et zabongo na venu Bosenge numéro 129 direction Sayo et koto benga kama poto donc deuxième avenue direction Sayo comme on a big deal les awana donc direction Sayo na mama poto donc commune Ngiringiri boîte moi kitoko impeccablement tout kitoko kolia comme la tout les aliawa donc il faut bêter tout parce que à Pinzao ndaza chargé à Maramutu awa babita à Pinzao mon condina bango tout donc merci aussi à toi Martin Kama Danao et c'est le plaisir na bana poto tout et Sombampela et c'est le plaisir à toi na Bosani Hotel Alex Mouini pour le éveil total à biso et chapeau Kabanguchi kuna na carte Switzerland plaisir à toi na ma bise kia comme ma bise donc tozole l'ensemble na bande kona biso Claude Ndomba si ma bise kia ko boto bung sa maman Louise autotika biso et très bientôt là pour lancer peu sur image ah voilà site no Congo Promo ça plus tarder to bien inviter la biso mon kolalo pour que vous découvriez ensemble d'accord découvrons ensemble notre invité du jour c'est parti reste Kanki. Voilà, donc elle est là déjà, tous en aillés ensemble. Donc, Ndekonabiso, donc il s'agit de Ndekonabiso Bongo. Amour, Boébi, ça fait longtemps que bon a suscité Babi les boss fils Swami, Babi Kolo Big, hein, Big Deal. Voilà, et c'est le plaisir à trop. Alors, amour. Tant de jours, tant d'années, aux hommes on a suscité et santé dans les années boni et puis santé ya groupe Mboka Mboka zaboni boni. Bon, santé na ngane bozo mona, santé na ils en bien, ils en fréquenté bozo mona kaka. Et dans Mboka Mboka pe tout ça bien, na lengi na kitoko. Et na pesipe na président, na profiter na pesipe président na Mbote ya pour firer le parfum de bonne odeur. Eh, mon consumo la poto solo. Donc kenda raison aranae. Mais avant ça, ma solo na Katia Kin. Na PC Mbote sans toutefois oublier Mpanzi na la reine des Amunda. Voilà vraiment mère à parler. La reine des Amunda donc je te salue la bosanité le président Apo Firenze Likoy et balobi todo zela parce que Kalami toyen na ki touro sango 5 mois na Katia Kinshasa les parfaits de bonne odeur c'est le plaisir aussi dans le président Gianni Faye hein balobi Franco. Il y a batteur théâtre tout franco nabino alors comme tous en a c'est beauté ya Gianni na pession beauté voilà Bosani Seattle Miss Seattle basé belé monsieur tout la ngade danga dios donc basé belé entre binonyo penza na pession beauté trop voilà le quoi tous en a une dame to nga to vendre pour que tout sur la bien parce que ça fait longtemps tout le monde a qu'elle se photo vendre pour que tout sur la bien c'est parti reste Kangi merci. Voilà, merci à toi Paula London Schengen la baronne maman prince à total abisso depuis Londres na Bossanioté Fifi Masakidi ça fait plaisir aussi à celui qu'on appelle le vieux Stadium ya couleur ya pembe mbechula na kata Londres plaisir à trop et na Bossanité ndeko na biso Galba Pelé et tout malangwaka Samuel et fils congolais voilà Alex Mouini Paulo Heavyweight depuis Londres bazota la biso et surtout mingi ba sepela et puis ba mesana kozala toujours branché pour suivre cette grande émission te babango amour temps et belé ba jour belé ba né belé aux hommes en matin alors bande ko bazota la biso ba yeba
okendaki wapi absence na yo tout na kati ya mboka ya ville ya Kinshasa? Bon, amour asalaki déplacement na voyageaki na en Afrique, nakendaki ka moi tout le monde en Afrique, nakei Lubumbashi na bandi na Lubumbashi, après Lubumbashi nakei Zambie nakei Tanzanie nakei Uganda na ke esthétique Kisangani ti amour azongi nini memaki na mobembo eska ba mboka ni surtout totangela biso na ba province ya ville na biso ya ba province ya mboka na biso RDC. Ezaka tour kaka ngeta na visiter ka mboka na biso ka ndenge zalaka na ba mboka ba paya pe mais ezaka na Afrique kaka na bitina ka tour d'Afrique ngena otambola ka o découvrir ka mboka. Donc il y a cadre musala te. Tezaki na cadre musala te. Mais après wana sango bimaki que amour aza malade bandeko mususu babi paraît même kotaki ndako kotaki maison babi kota ndako vendela po obelaki maladie tout en kombo ya sida babi obelaki sida amour na suta kolandako et akonda ko sakanati sikuna bandeko botala biso to mono récupérer santé basambeli pona yo to ezaki information lokuta o bandeko bapesaki ba bazalaka bon ba o pukutu baloba wana to yebana biso bango kututi pe place kutu amour avant na ba komo kutu na vana kutu pa na biso na mona ta mutu mo ya kotala ngai te mais pour ne ceux qui malade dans son belela ki wapi ceux qui hôpital ngo ezaki wapi so ba mo ba docteur en fait na yebi na ngai te amour na yebi ka na zaki na ngai te wana eza na kaka eza baloba na bango kaka biso musana biso yango wana so ba moni oto kaka ba okanisa kaka oyo ba ko kanisa. Voilà. Et puis voyage wana ba bi memeli o bangambo belé memeli ba premier belé mutu bokenda kine il paraît bande ko mususu balobi ezalaki na cadre ya musala te ezalaki na cadre ya bolingo na ngo perception ko maintenant éclaircissement en fait ezalaki quoi oyo yo kenda ko sala nande ko na parce que basango bimaki ya mabe na simana yo c'est moi mabe bimane ni mutu ba batoke ba ko visiter mboka ezalaki na cadre ya bolingo te. Bon, il y a un cadre bolingo ya que congolais il y a biso ba congolais mais il y a pas na balité ils ont invitation kaka ba fois na biso balinga ki ba mona biso parce que ezaki na film mo pepe to sala pe et kende pe kunete kama pe kuna na ba Zambie wana ba mona mingi batala mingi na ba Uganda donc ezaki ki ba mona pe biso pe en live ba ti ba moyen na bango ba mona biso mabizata. Voilà. Est-ce que vous avez pu temps ya ko sala moi ba film temps pe ya ko sala moi ba sketch moi ya ko sala moi ba scène est-ce que ba mboko kindaki? Bon, na ju temps on a té parce que ezaki na demande na bango te ezaki ka juste que ba monanga. Ba moninga to sepeli ba sepeli nga pe na sepeli voilà quoi. Voilà, merci à toi donc Manassé Dialungana et puis Michel Kongolo. Tout à la biso depuis quelque part et c'est le plaisir aussi na levé Costa de Mekolo ya pembembe sur la depuis Londres sans oublier levé Chims Kabengele de la assez célèbre. Alors lelo tant ozongi ville Kinshasa, oyo kotala bandeko et oye kosala musala na yo oyo toyebelaki yo amour. Voilà, tant oye la ville Kinshasa. Est-ce que tu temps ya ko solo bande ko na yo o ba panza ki sango que amour ya aza malade? Est-ce que tu temps ko skuta na bango? Est-ce que tu peux temps ya ko sala ba film depuis Kinshasa? Oui, déjà ba film ezo le ka déjà na digital Congo to le karawana chaque lundi na jeudi to le karawana ba 17h ezali bazo mona nga ba o to kutana bango pe to zo kutana bango na ba okutu ba loba ki na oye ba bango te parce que na mona nga pe mutu te na kizana nga pe mutu te na mona nga pe mutu ata ye atemi ata face na ko loba nga bien ko benga ata na téléphone te bon na mona nga pa mutu te. Bon, nazo yoka yoka ne ozo yebisanga wana ngapende na yoka pe sekisanga ikaka. Bon, sekisanga ka bon. Baso mona ba film ezo le kanango sans problème. Voilà, ba film ezo le kanango sans problème. Est-ce que aux temps parce que bazolo ba lelo que théâtre congolais a ko beba théâtre congolais qui sous qui to côté ça ne partenaire za quitté. Bino boza bato bosa pe moi ebele na kati ya Ndunding. Lelo temps bozo mona théâtre ezo beba bozo kanisa nini bozolo banini. Papa, est-ce que si tu veux ton lobanine, peut-être les bébés, balobi mambaso les bébés, et le bébé si théâtre, c'est piraterie. Yo mo zoyeba.
ezaka piraterie kaka liboso ezalaki te mais tozalaka bien bandaka nini piraterie ekoma donc ebeba nango. Et maintenant, beaucoup de choses dans le monde de YouTube, le théâtre comme Teki, est-ce que vous avez un peu votre production dans le côté amour? C'est ngai non ça nazo ça production nga moté nazaka sima ya président nga po Firenze yé mto azala liboso makambo biso tozo la na na sima. Voilà, mais bah moment moko monsieur Yaki lui tango ndeko vidéo à longwaki il est passé troupe na. Il paraît qu'il pose une besoin au Kindekuna. Bon, on a habité. Ni ne sait qui peut se confier, c'est pas pour Firenze, au Tiga vide loin, parce que vide loin, avec tout le monde BP, les autres théâtres congolais, ceux qui vivent de loin, c'est tout un problème, pour la film était. Mais je préfère qu'il n'ait pas pour. Tu es habité. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas au sein de groupe naïe, quelqu'un au sein de groupe naïe, moko, albuki batu naïe. A société qui a été menga bene na zaibo l'air bakenaki wan tozaki na chic choc loyenge et pas na vienga dios neleria kenaki après biso to okende pe sima na tourna biso pe sima. Ok, si ma mère dit bah Lukaka yo kende kuno no boya ki okanga ah bah Lukaki na bango ngate Lukanga neni na Lukaki ngaite parce que zaki déjà na acteur na actrice déjà Lukanga isundeni o zaki na bango déjà ba kokaki déjà ozo samsana bango BP na opesa ye ne président vidéo mbote sika zana opesa mbote bazo samsana bango bien. Voilà, déjà combien d'années na kati monde de théâtre? Mon c'est un meli arrive donc on t'a noté depuis maintenant nous sommes c'est un meli déjà mais combien d'années c'est ça le problème tu dois y c'est un meli bon depuis 2004 ça fait maintenant 12 ans 12 ans dans le monde de théâtre, on a vu que au sala plaisir dans bande koloko là Martin Kama Danao et puis na bosanité mais on a biso Willy Mengi parce que la biso depuis quelque part après c'est peu mbote sika zali ya Willy Mengi mbote belé hein tout ça on est au bac les toyokana qui quoi voilà ça c'est bien alors tant au côté monde de théâtre film liboso nini oyo ndona biso amour tourna et puis aux qui pembi nena nena banda ko coacher bino ba moment oyo banda ki monde théâtre film ya liboso zaki pasteur fashion na chic chokolo nge film ya liboso na kuta bango na kutaki pe banda ki déjà koleka déjà bon nga na kutaki ka déjà na kati quoi bana banda coacher. Bon, président nanga a po Firenze na ya pinzao le matériau durable. Voilà. Tant au côté c'était facile parce que tu as vu que monde dans les au côté le comment il faut kabana no makayabu so kabi makayabu pour côté yo yé malama ko bandi film côté est-ce que ba vie ba toucher qui té ba simaki mo kongote Anto na yo ki on pas na yo hein. Ezaka boulot mutu so ko yeka ba sali yo test so ki ba monike okoki bazui so ba monike place okokélité ba ngomo baza wana po ba côté yo baba la kiso musala ezaki nde bongo nga vraiment na yebi makaya bouté na kota na nga na ye ba moninga kaka aspect na nga physique bon na sali na rappel test ba lobi ça va voilà. Ça c'est bien et maintenant monde nzonzi film nini oyo tourner liboso et puis oyo impacta vie na yo ça la bien et ceux qui le lozo les kalobi non c'est vraiment l'artiste c'est aux autres la film morobo film ya liboso na sala ka ezaki les patrons mais film ozolo ba ça impact wana ne ozolo bana eza film mibali ndoki mibali ndoki oto sala na ba dudu supu na banzika bafana ngande ba Hollande so ba yoka mibali ndoki kaka bazo se référer maman amour nde vraiment film penza après wana pe mususu yaka ba vandela ngobo ya donc ba film donc mais à partir ya mibali ndoki wana nde vraiment et tombola nga quoi sur film nini mo mona kena na zap na artiste oui c'est plus ça yo na carrière na yo mobimba tilelo ndoko maman boy film sur talobité film na jouer na motema moko ba film nyonso hein ba film nyonso parce que eza boulot na ngeza musana nga o nyonso ba opesa nga na o jouer na nga eza pe ningi dans la famille tu sais aux la bana 3 4 wana mona moko linga ko leka bana nyonso tout mais wana oza su mama malamu ta
On nous a ce maman malamu te maman malamu alinga ba na ye nyos ko bana liboso te ya suka pona kata nga ba film nga tout nyos ba pesanga na sepela na ope na jour na ope bien pe ba producteur na nyos ba pesanga ba film ba pesanga chance na jouer et pas na o ba zwanga na pesi ba mbote tout kalu na pesi mbote na Paris Titi Kalu Titi Kalu pesi mbote sika zali lelo tango zotala rankine continue théâtre bino na bino ba fille ko swana bino na bino ba fille qui songi ko swana air nyoso tu ezo salo ndengeni et ça la ngama be parce que ko swana na songi eza bien te mengana na swana na bango te bango na linga bango mingi pe bango ça na bango bien na tata na mutumo na swana na ete na tata na mutumo na tonga ete na mutumo te na finga e donc na za na bango bien mais ceux qui ba msusu baza na comportement wana vraiment na ko pesa bango conseil que bati que ça bien te et mo pe état la pe éducation mutu auta nango et pas na bango ba msusu bazala bongo éducation uti na nda na bango donc azo memango partout mais biso ndenge to uta na biso pas na biso ko finga ko tonga ko swana ko tonga ana en tout cas vraiment biloko na esimba na makila biso esimba raté voilà donc évidemment c'est comme ça toi hein Djibol Mbala monsieur non le petit gros valeur que tu ne valeur le pont le gata qui ça et na bosonité Toussaint Lutanga immigration canadienne et américaine perdu au Congo voilà on est toujours ensemble voilà alors le temps aux là ba petit bazoya sika ba jeune bazoya sika ba commission musala na bino tikindumba miso mo sa théâtre pour que mibali ba mona ba lula ba lingaye et lelo et kotisi bino toujours na même sac bino tout beaucoup mo mona na bandumba ba ko benga bino bandumba ezo salo ndenge nini to pe sala ko ndenge ntango yoka ba benga bino bandumba bon et ça la passe ça la capacité mais ezaka musala tondima na biso to sani bango ba finga kana ke toza bandumba na tant mususu ba jabiso na musika tant mususu na barol mususu ba pesa biso to jouaka ya onde o moni baso qualifier biso bon mais pour ça na pembeni pe ya moto pe oyiba pe mabena malamu na ye bon na oyo ba ye pa ba sala kindumba ba mona ba ona te donc ayebelo azo lukate comprendre avandi na eta mususu babendi ye kaka alingi ne kaka ba mona na TV ba mona ye mukile mona mais netinga pa bona zo oneti musala na ngai parce que onde muto ezo bokolinga kwa ezo bokolanga ezo lesanga ezo latisa ngai donc na ozo oneti musala na ozo musala neti teme na ozo musala na ngai donc ko blaquer na onti ce qui bango wala siko bango na ebite ce qui ozo ndenge nini po eko akomisa wa bakisa ngo na kindumba na kati voilà kotoyo ba mipesi kombo mokonzi na bango koto ba bengi mokonzi ba mama bandeko ebele ya basi bozala kana bango puis bosala bango musala moko lelo ba mipesi ba kombo ya ndenge na ndenge yo lelo to ko benga kombo nini o mipesa to be ba pesa yo na kombo na izaka amour ngaka kombo na amour ka isili ngai ba yo so ligo pesa ko te izaka amour ka isili Sigo Ixil Pechanga alobi azali moko oyo ya bato ya mboka oyo ya misusu koto ba mama ayibi musala na ye ezo sala bien et koto kuna ndeko na biso si la bengi leader na bangoto leader ba mama to tango zoka ba kombo wana ezo sala ndenge nini leader na bangoto oh bon ils ont ba comme kasi ce qui bazaka ba moni ke ba capable fait na lo bani bon ya porter ba kombo mais pour nga ga non lo bani non bo ke bonga ba fleur car ça va ils ont ma bête ça va bien oui parce que si le PCP au talipe bien sur pe au PCP nini au PCP rôle mais blaité il s'il peut même mais baza capable de roloba oh news beaucoup roloba pe si que on va aller non pe ça va gros bisous si là na irsil voilà alors le temps ozoyoka monde na bino moi je le disais moi belé est-ce qu'il arrive déjà une fois na bande comme soit plein scène bo soani bo bebani bo kangani pe binemi soit pe na mo continent président na yo apofré et c'est comment déjà
Et comment nini vraiment yo mais mata des ans raté na pas mata des ans raté mais yo faut yeba ke uza mwana mukolo obike so cheka na mutoke oyo asa ya yanga na za mwana oyeba ka so ya sali mabene tu bozana pinja ou matériaux durables ba sali mabele ko asa ya non so sali mabete na kotika te mais na rolo ba te ya ata na minute so agangelinga na kotika la ngai mais air moko kana webse ya monelo lobi wana na sebe na hoto lo bible au moins ranger mais que na manquer en plein air ou bien non. Soué na weza nini en tant qu'artiste? Oh, soué na weza car na avancé na soué na weza na sara film moko do itika ka histoire mnena mboko. Si on nini zozanga? Oyo mo seki. Ni no saki o sa mote. Yo seki. Na bandeko ba tala biso ebisa bango nini pour le projet na wana o zanango. Ba passer ba moyen na bango amo azali ni disposé pour la bino. O moni ka sala ba moyen na tiens moi gente. Amo azala na pour sala le bino ba film et non c'est pas ça bino. Et c'est ça pêche rôle la prostituée au sala ndenge bandeko musu basala. Kendumba pino sala kindumba film net comme pornographique est-ce que au salango? Ouais, non, ça attends. Mais ça va passer un rôle que je joue, on est dit, ou là, t'as des lots à me coucher, ou qu'il y a une boîte, ou bien, ou des cigarettes, on ça, mais comment que. On a vraiment. Mais on se passe là, on a ça. Bon. Vous êtes déjà actrice, non? Bon, on est aïe. Affaire l'icône. On est aïe. Il y a ce pays là, il y a ça là. Bon, si on doit se payer, il y a ça là. Ça là, mais il y a se pélaté. Voilà. Il y a se pélaté. Alors, on a besoin de la biso, se pélaté en amour. Tant que bino surtout bami bande waza libana mboka ba papa ebele bande mibale ebele balela ka boboto la kabango so ba yana kichasa bakoma robima na mingi ba fia théâtre na ba danseuse et bino ba maman bazolela pe na par na bango ba maman poto bozo boto la bango mibali na bango parce que ba maman ba lobaka na bino ndengwa na ba otala biso be partout au web sa bango nini o lobaka bino ba actrice surtout mingi ba actrice comédienne au boto la bango mibali na bango ba tchaka bino mama toyi na ba Facebook ba lingaka bino na ba WhatsApp bondi maka facilement to boto bango mibali ndeni mibali na bango ba lingaka bino bondi maka obi kaza femme azalo mari yo mobali obi ke naza marié pour la ligne kolinga yo obi ke oza no marié ofandi no mwasi na yo ti so obi ke oza marié te nde olinga mwasi ti yo mo lobi ke bazo linga biso te ke akosi abuki lukuta mo boye aye pepo na aye ko kosa mais soka lobi vérité ke naza marié moi ça on lingi wana so loba ke oui ba botole mobile mais soki za bongo te so yepe aye pe na lukuta bon ça voilà mais so mo solo muke tango zaki pa ya Vienga Dios ngade ngade so tala biso depuis Londres et puis maman Eva la mota trop Eva la Valentine voilà ba tala biso to quelques vérités mo muke par rapport à Vienga Dios musa bando so na epembeni e bande ko le ngani nini soki le lobo so la comme remarque et pas ngade so tala biso à Londres remarque ni ngo sala avant to kotana nous to le bilab sona moi quelques histoires au muke ya tango banda qui vit na yo artistique et puis tango yo kokota na monde ngo vous vendisi moi histoire moi muke relative sur moi histoire ya Vienga de sino no vana na ndi bondo zana ensemble bon toi zaki ne bien azaki bien azaki mutumo bien social so azana mbongo na ependa boli encore ya lo ba so azana mbongo ko bi muluba donc à combiner muluba donc à kokaba donc à ochabi union sur à l'aise ye côté wana penda Vienga Dios le kolo sapato nzambe non batikai voilà défaut ni mon nom n'est pas naé bon défaut naé zaki kaka bon ye alinga nde musala trop hein donc côté boulot donc des fois te ye vraiment musala tikela rentanté tala na bato wa bibisa Tara baba président Po Jani maman Epela nani ba fille de loin basé belé au monde appenda que ba sala ba kombe ba uti mingi pa na mais si on ndenge ni sala ke uti kaye vie oyo alinga musala
on a payé une chance, abimisi bino na ba président pour na ba Janifa et bandeko belé, on va tala biso un peu partout. O ba yibi musala o venga dio sa sala kata ville Kinshasa. Nini ce que ça qui yotika venga dio pour kende o kende et pas ya président pour Firenze. Bona ebiso na tikinga. Tikiyete? Mais tout les alliés les gars, kunate. Wana zanda kuna biso. Donc chic chokolo engeza ndako na biso. Biso za bana ndako. Aneza kaka ke mwana koli akepa na eti. Ngasi kona ke na ngepa na yaya. Tala kaka ya to bala mwasi ne sika. Before nga pena zala wana na yedaka mwasi na ye na mwa misala en plus moi ça na zemi ozo comprendre ndenge zala. Mais wana za pena ndako na biso. To longota Te me coup de pouce ya biso epanga ya nga jos ndenza wana na kati ya poto kuno mona benga kanga to solola ka mo eloko ya katindaka po yeba ke to longwa na biso te pe na groupe na biso so vie aye o mona pe aye pe pa et pas moi na ye po o mona ye pe ya tali pe rep place ya loba lobby bona bobo sala bona bon entre vraiment relation na biso mboka na chic chokolongi entre vraiment to ça bien mo ya saganati. Est-ce que depuis déjà vous allez mboka vous y peut temps rouler ka susu koko za na pièce théâtre moko et pas vient na ngade na ngade son chic choc. Bon, pona koleka ngana yebisa ki nga zaki tenga betaki na kokota na koti na mboka. Je suis 5 mois déjà. Ba 5 mois déjà na yeb déjà maintenant na kota na ke kuna te mena yebi ke to solo là déjà na Mireille a yebisinga ke mingi tazo benganga et sans problème ti. Voilà, merci donc chacun de nous a ses qualités, ses défauts. Qualité na yo moko ezarani sur monde oyo ya théâtre étant qu'artiste, défaut no ezarani. Et puis qualité nous a rani yomoko. Qualité na ngai. Qualité na ngai ngara ezara malamu. Kengo mimona ka nengo jouaga, nengo mimona ka nengo zalaka étant qu'artiste, o mimona ka nengo ya malamu oyo sala ko mona za spécial pona yo suna sali yango pena woni simbaka. Ya qualité bien. Qualité bien respect voilà. Na ça respect envers bayaya, respecter mon tout. Mais c'est un défaut na yo. Défaut na ngai na ngande ko swana te. Nanga oswana te. Nanga pe makelele te ko swana ba makelele ba jeter au bonabu wana des défauts na. Ngablo bon ekibisanga. Est-ce qu'il arrive à déjà peu ça original, il y a idée na yo, même si idée, et puis sur le film yomoko. Yomo peut nous décider à filmer, pour tourner et c'est ça le déjà. Bon, idée zali na on maintenant na sali na pesa te mais ezali 12 ans au sali déjà. Mais ezali maintenant na pesa te. Ezaku de belé ndenge ezaku. Ezali la nini pour pesa. Tant na ngote ya elo na tant na ngote. To zeka tant na ngoka o mbalo mona onka. Bon, ça c'est bien maintenant so babi otengela biso 5 actrices. La génération na yo au monde va sala musala na bango bien so wi ke bo défendre mboka libanda 5 ya bien au basala musala o ya appréciaka to ko yeba banani papa basé belé solo lobby équipe nationale bazora mutu basé quand l'équipe nationale tosé belé ba pona pe mais na lobby basé belé do moyen pona na lo baba ko ça la sélection te pour sélection les mais yo ça la sélection pour les 5 ya bien sélection ba ko défendre mboka libanda basé belé onyo soka ba oponiza na moi c'est ça côté mi baleza côté bana basi ba o défendre kaka parce que na RDC dozana bactère na battrice à makasi hein. Et lelo na kata monde na bino tango zomona bande comme susu ba mo simba ba grigi ba mo simba ba kisi pour que ba comme na succès mais so ba comme que sukula bango pour na tango zomona ba acte wana na habiter ce qui peut déjà côté déjà maison ndanga nga pose mo lu pemba ni comme yeba na lelo papa ndaza ba lini biso to ibiga nzambe. On va question na toni bango ba kota ngana na mona place muto akota te bon so ba kota ka on est tali bango vie na bango muto za na vie privée na ye ngai bike ngandi na dembe na ngaka pa nzambe nde muto akelanga muto asalanga pona zala bon ba blo msusu wana après loko wana obeli liboma okomi mala msusu ni na okoka mamba bon te na vie na nga ibika nzambe.
Eli qui a toujours quand on parce que nous avons mis pesa dans ça y est ndebiso peut tozate donc nde bara fungindo bazate nde ba champion kabangu chikuna na kata Switzerland pe bazate nde bande kona biso mabisi kiaku bazapete aussi pesa au club ndoma c'est pas la biso depuis longtemps donc mes condoléances et puis na famille mobimba ndoma c'est pas la biso. Alors amour lelo ce qui est arrivé que au sur la petroupe na yo batie pankage est-ce que ça là parce que tout le monde peut ba patron ba commis ba leader ya basi ba commis le lot ils sont la bien ma présidente est-ce que le lot peut aux en idée au sur la troupe na yo moko pour le moment idée on vraiment na no yelinga te pe na encore na ngati on na ngati o présidente idée on na no yete donc quand on note na vieux bonga oh bon so pour bon il faut comme la présidente bien DJ comme lié yo moko le ba kangelo ba koto mususu banjela se fo o lié yo moko to so lié yo moko no ko mtema be so lié ko lega parce que so travailler na bato so ke logo ye faut boka bola karati ezaka ndenge moko kaka est-ce que ce qu'on a président boka bola rappel moi le côté abimi oh pourquoi pas so ke logo ye kaka azawa na yebike mtota mto zo boye bo na boye ça c'est bien. Alors Lelo tango tala bokaboni wana président pour à la poto bino kichasa système de jeu ya travail na bino za ndengeni nana tika coach bino parce que yo aux anciennes kinga na za ancien ba oyo ba coach sikape bazali est-ce que besoin coaching ya mutu moto coach bino yo pondimi na absence ya président pour to qui est unité pe ça rappel ba tinde pour bouder moi fier wana ngana la pa kana ba jeune banda kuta te fier poni ngana lo lendo te ne yo ibilinga za lo lendo na fier ta ba coaching eza na ngoka to sana ya pinza wazawa na coachara biso na chef parti kabesa za pe wana mais président ça na poto bien sûr mais téléphone et comment ba WhatsApp et comment ba nini comment to solo la biso tout le temps en train vraiment to en communication et salika que nso to gande za musika mais na makanisi to saka pembeni quoi parce que to solo la chaque fois chaque jour so likambo ezali to ebisi ye pe so pe likambo ezali ebisi biso to discuter ensemble voilà quoi. Voilà, président pour faire un jauta ko kufisa papa naye donc papa leki naye voilà uta ko tika très bientôt là tout monde qui absence ya bande comme susu o bozaki na bona ba groupe bazaki te ezaki problème nini o isali ke bande ko na ba ya te surtout sky wa pibino bo uta tout monde qui vraiment absence totale ya bande ko na. Bon, wana penza moyena répondre. Vous êtes toujours en famille. Ngabe moyena. Bon, eza tant que sommes super besoin de empêchement na bango hein. Comme super besoin d'empêchement na bango mais ba o ba yeba ki bazaki tozaki na belé to lala na bango wana pe na tongo pe tozaki na bamsusu bayaki na bango msusu bayaki. Bo bayaki te tant msusu bazaki na bango empêchement voilà quoi. Voilà, maintenant ce que le président pour total yo oui, c'est nini ceux qui le lobby ça là reproche direct au yo bon mala motema ko lobaneti na ningo lobani sikoyo à cette grande émission dans cette grande émission au lobanaï au yo bon mala motema ko lobate au yo lobani nini ils comme message phare il y a émission na biso ya lelo voilà amour bon na na président na pour firer sur le parfum de bonne odeur mon thème est Patricia, la reine des Zamunda. Voilà maman Bisso. Bon, hier alors alinginde mon thème mawa trop. Hein? Hier vraiment mawa non alingaro que là-bas tout mawa trop. Il y a on va trahir mingi. Donc zo bon matin zo bon ça. Donc ezo net elinge ils ont bien ça quoi mais ça bien mais il faut un mon copé boy moi esprit pentecôte leader qui leader parce que sont des mots bola mawande leki voilà maintenant film ni mozo bombe la bande ko to pe film ni o ezo le ka pour l'instant na groupe na bino mboka bon tous na mensonge dans les songes désolé kala minito bon ce que yo on les a surprise to le batté
tokoloba te eza na surprise mais wana mpenza bozwa mpenza message nini ezobima kati wana il faut to retenir. Bon message ezobima na kati ya film seke yo olandaka yango te mais oyebisa yangaki olandaka omoni natalaka de temps à l'autre nakotala yango semaine donc somo semaine oyebi mosala tosalaka toloko ya basoldat. Voilà. Bon message ezolobela kuna eza assurance vie entre vraiment bolanda eza kitoko eza kitoko mingi entre vraiment bolanda bo se retrouve bato okomaka film président biso okomaka film donc ce qui aza deuxième te donc aza première mais troisième tika mpe kokoma te atika kokoma te mpo na film mpenza so botala mpenza otali na mayela mwa mobali mpenza watie na film o mais non ozoloba pour flatter te ozoloba pena selon misali ezomonana papa misali ezomonana landaka ti lundi na 17h sur digital congo talaka ti na jeudi mpe lisusu na 18h tala kaka yo moko comprendre ke non amo akosaki te akotelaki mpe président na bango te. Voilà, rôle nini ozomona kati ya filme wana? Bon na joué kaka forme d'affaires kaka mpo na ye déjà nakuti déjà bango basi babandaki bon nakoti kaka na kati wana kaka mpo ntemaka ye nde eza wana baboule donc des fois te azwi akotisinga kaka mais ekei kaka na nzela bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, comment vraiment la souka émission bino donc au bolinga mingi te babango. Alors, naningi ozala comme invité, ozala comme yomo journaliste. On me tune une question, on me répondre pe. Na question on a tunyoti. Dans ala comme journaliste. On me tune une question, on me répondre pe yomoko. C'est parti amour. Amour pour nini yo olinga olata loka mikuse ba roba mikuse ba jipa mikuse. Bon nalata loka mikuse ba jipa mikuse pour makonanga eza kitoko. Voilà, ça c'est bien. Macron eza kitoko donc je pense que bon observer un peu ça kitoko ngamo bena pembe na taladata et ça l'est bien aussi élevé à pinza au matériaux durables au talabiso qui depuis quelque part donc surtout mingi na big deal babi toza awa direction kaka mapoto mobimba avenue Bosengé numéro 129 donc aux amo bimba et ça la plaisir bana poto babi boyara awa parce que ma solo eza kitoko awa bien ya manlili donc ya kolobaku teo luko likaya bombi sama to luko awa ils allaient relier kitoko bien donc impeccablement sur toujours kitoko voilà. Alors amour pour terminer avec toi dans limite banano avant que tu montes au théâtre nani amour d'akili bosso avant que tu théâtre ça la nini bosso avant comme artiste non tanga na zena na ndo tanga amour bando tanga na sala nga coupe couture na sala un diplôme en coupe couture c'est tout. Voilà, numéro de téléphone na bande bota la biso ba olinga ba soutenir musala na yo pe ba sepela na yo et ba tona besoin numéro par télépathie ba benga. Bon on a pesa numéro ya manager na ngai ceux qui besoin d'amour bo bengié bo amour bo solola onyo so bo zango posa eza 099 42 66 166 09 94 code de Kinshasa ya ville na biso bon, plus 243 09 94 266 166 encore 09 94 266 166 on peut vous en maladie na ngai au solo là nyonso. Voilà, Orolobani na ba fanatique na yo ba sepelaka na yo balinga kayo yisa bango nini? Bon, na ba fanatique na ngai nyonso balinga ngabo ba sepelaka na ngai. Entre vraiment na sepeli mingi ya rosolo susu na bino lisusu pona ebike na minute bolandanga amour azongi na ye bon mona ngai partout nyonso bolinga ngana zala bo au place bolinga amour aleka aoleka ka pona bino na zana ngana na pesi bino nyonso mbote. Baonyo sozana poto baonyo sozana monde entier quoi na pesi bino nyonso mbote takopesa na Willy Mbengi ah wala ko posa lete Willy Mbengi wala wo bossa na te na pesi Willy Mbengi mbote ya trop ya mingi na bossa nte mon papa que j'aime bien mon papa que j'aime beaucoup je dis bien que j'aime trop tout seul utangazo na Canada na peso ba mboda trop tout seul utangazo le king to sentir vraiment la king que non
Papa Amour ayaki quoi. Hein? Tout simple. On a fait un gros bisou et c'est aux Ali. Bon, on a beau sanité. Mère Abbé. Maman Mimi Poudi, grande sœur à Mère Abbé. On a fait ce bambou. Maman Chantal la couturière. Calais, maman. Maman Chantal la couturière. On a beau sanité. C'est belé. Bon, on a fait ce bambou. On a Violette Dinganga. Quand on a sucre, bambou te belé, na bo sanité Guigui Bokole, Alpha Bokole, na bo sanité Myriam Linous. Ma copine préférée Myriam Linous na Londres. Moi c'est Freddy Linous, code 27. Ba gros bisous, na bo sanité Kapi Moboya na Paris, na bo sanité Fiston Tichikou na Paris, wana famille hein. On a Léon Kabasele, Adèle Mboui. Adèle Mboui, moi c'est Mandela. Adèle Mboui, Bambota trop, na bosanité, Fatou Chidjibi, Bambote Belé, Pasteur Donné Nzaou, Bambote a trop pasta. Na Pasteur Manœuvré. Na PCP Mbote à Paris, na bosanité, Nana Takaza. Maman ta casa, on a fait ce gros bisou, la reine des Zamunda. La reine des Zamunda, gros bisou, sans tout oublier. Président Nanga Apo Firenze, le parfum des bonnes odeurs. Mon cause, mon boutou. La version en mode oumela, na yo. Na bosanité. Martin Kamada Danao. Martin Kamadanao, na peso mbote à trop, na posé Thierry Migler, na peso mbote ba gros bisous, entre vraiment, on est ensemble. Voilà, merci donc, un gars, merci comme ça à Guigui Bokole et puis Alpha Bokole, depuis quelque part, et puis na bosanité, Martin Kamadanao, Babi, Tulito Kakantango. Et ça l'a bien Guigui Bokole, tous ces Lutangas de migration canadienne et américain perdu au Congo, le but toujours ensemble, donc Zéla Yosusu. 2017 ça l'a bien, plaisir à trop, na bosanioté, ndogona biso, tulingaka mingi, babi Guillaume Tiso le posé tous les Congolais en 4 États-Unis, Jérémy Koulo sommet du Canada, Léo sommet du Canada, Motema c'est pour la patronne, la force de réaction rapide, Tobo Sanité, Kaba Uchikuna, na kata Switzerland, mon vie en tout cas, yo penoza mundele quoi, na bosanioté, Leveco Stadium ya Kula ya Pembe Mbechola, Toussaint Lutangazo, Bandeko Belé, Chris Tembo le futur, le futur marié 2016 yango yo na bosanioté aussi, ndeko na biso Cédric Ntang Roda Béminé français de France, Vini Pela trépied numérique, Alex Mouine Paul Evouet, à total abisso depuis Londres, na bosanité Jean-Si Poids lourd, Balbi, toujours ensemble quand nous allons là, et na bosanité bandeko tout pour sa confiance émission bino Théo Bango avec Ivipan, donc Apinzao matériaux durables, na bosanité, Balbi tous awa, na place Big Deal, direction Sayo. Au côté deuxième avenue Bosenge numéro 129. Donc tous awana direction Mapoto au côté tous Mobimba bière malili ya kitoko donc balbi le gérant ils abongo yimoko à Pinza ou les matériaux durables plaisir à trop na bonne sanité le président Apo Firenze le président la biso depuis quelque part en Europe donc na bonne sanité président Janifa na bonne sanité ndekonanga on a rappelé trop Mike la duchesse total la biso en Sulzolo 2 minutes José de Londres tous en kata Kinshasa et tous en Baptiste na biso ngama mingi au bosani na bosani openda ko zanga te na bosani Franklin Chabani Franklin Chabani na pesio bambote bona Patricia Nzouzi moi si qui toka la pesio bambote belé sans toutefois oublier groupe Mboka ya Po Firenze les parfums de bonne odeur na bosani Tinambe tozana Tinambe tozana entre vraiment on ensemble na pesi Karine Poutou ba gros bisous na pesi Mboka na ba terre na ba trice nyonso ya Mboka Congo na ba bazana poto bino nyonso balabrine bino nyonso na pesi ba gros bisous as luzolo na pesi 2 minutes et Sarangolu Sarah
Sarah Ngolou photo miracle, Sarah Ngolou, Sarah Ngolou na photo miracle, bino nyonso na pesi bino ba gros bisous na liki bino nyonso. Na ba ona tangi ba combo na meta. Na ba ona na tangi te na pesi bino spaghetti bino nyonso na pesi bino ba gros bisous. Vous avez bisous na bino yote palanga. C'est pour quand mariage ya ndona biso Clarisse Obala mon colonine c'est bala topé calamité tola na mariage. Amona abalité mais amona obala pour naza moi site. Amona abalité mais obala pour hasard moi si. Voilà, ça c'est bien. Donc merci à toi, hein, Balobi, hein, Galba Pelé et tout Manangbaka na Catalan dans la Bossanité. Galba Pelé, viens la ngaï. Galba Pelé, Galba Pelé, oui, attends, vraiment Galba Pelé, la pression de trop. Samuel est au fils, mais bon, Samuel est au fils congolais. Voilà, merci à toi, Raïs Kang, le super pour cameraman, la Bossanité, Alex Mouine, et puis tout à l'heure depuis Londres, président Banakitambo, tout c'est une émission d'Abino et la Bossanité, hein, notre cordoquier Serge Piana et sans oublier le DT Christian Mbouyi, hein, Balobi, Raïs Kang, le super pour cameraman, le mot Raïs Kang. Oui, Raïs Kang, tous les biso bililité ya. Mudo Bossanité boda. Hein, ta sobo au moins pendant les lois bon pendant boye Zaka Raïs Kangi. À toi Raïs Kangi, bah gros bisous ici aux alliés dans ma caméra quoi. Bossanira Fungindo le boss Marie. Ndegona chagwa. Mon et tout. Rafungindo Voilà. Merci, on se retrouve prochainement sur Dino TV. Merci à toi, les boss américains Rafungindo et boss Boston. Merci, bye. Bye. 001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Ouata. Mais pas la Tikoyo, Baptiste tout, Bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est là que Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous années na Boston on a Raph Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu. Inosbi les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout, Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc on Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant on va BT pendant pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raph Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les batailles. Tu as vu ce que pour le prendre en compte.